Cette deuxième journée du combat de Papa Simon Kimbangu, libérateur des opprimés et de l'éveil de la conscience africaine, se déclenche par cette cérémonie des baptêmes. L'église kimbanguiste a reçu au total 534 nouveaux croyants, dont 90 pénitents, 16 convertis et 428 nouveaux baptisés, les catéchumènes. Mais pourquoi devons-nous nous baptiser? Les baptêmes, un des sacrements de l'Église, il est une des décisions prises par l'homme qui veut suivre à la voie du Seigneur. Jésus s'est fait baptiser, c'est pourquoi dans l'Église kimbanguiste sans le baptême, il n'est pas possible d'accéder aux certains rites religieux. Les baptêmes marquent la fin d'une vie placée sous l'emprise du péché et le début d'une vie nouvelle. À la Nouvelle-Jérusalem, en bouillonnement total, tous, en attente de la consommation de la parole divine, parole qui réconforte, qui apaise les esprits et les âmes. Tokozongela mansote pambate lobi. Nyonso Papa Simon Kimbangu Kyangani. Oyo azali mokonzi abule. Oyo lelo azali empêché. Na bango nyonso oyo balingi kozwa lubiko bayebete lubiko na bango awa na Yerusalemi oyo bazali bakambi ya mboka baza na misala ebele ngonga moke kaka oyo bazali kopesa bango po ete bango mpe baya awa kozwa oyo bango et surtout na likanisi oyo mokonzi ya mboka azwaki kokanisa date ya de 6 avril ezala pe eshome likambo yango mingi baza kokanisa ndenge nini ezali liboye emaso batata esi baloba yango biso bakimbangiste tozali bapaya te pamba te na bango nyonso misato ya bule papa kisolokele papa ya lungala papa diangenda kontima babandaki koloba na biso ete mingi oyo toza komonela mpasi resolution na yango ekoya ntango ye moko tata akozonga. Après l'exhortation du conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et développement, Papa André Menza Kyangani, nous sommes sur l'esplanade du Saint-Temple d'Nkamba pour les honneurs. Toutes les nations du monde monteront dans la colline sainte pour glorifier et honorer l'éternel Dieu des armées. Parole du père fondateur du kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu. 6 avril, date exceptionnelle qui marque le début du ministère de Papa Simon Kimbangu. C'est la fin de cette deuxième journée. La suite, c'est pour demain. Nous vous disons au revoir.